Michel Bakenda asengi pardon alobi bana nzambe olimbisa ye na ndenge omonaki bolumbu na ye aza na ye acteur pornographique te aza na ye pe musicien ya mokili te nde biso na bino tolobaka ezalaki kaka Abel Achou akabelaki mbongo yango wana se decidaki abwaka Abel Achou tout ça analyse bino na ngai oto otala na siko na TV tango yo olongolaka ozolongola pantalon tango ozomata na mbetu osambeli te satan mutamvutaki yo te tango okoti na douche osukola satan mutamvutaki yo te po sukola toza sérieux tango yo omati na mbetu satan mutamvutaki yo to mata na mbetu Michel Bakenda tango yo obandi kolongola kaleson opa osala bapel la vidéo benga basi satan mutazwa envoûté yo te vous êtes conscient et puis avec toute ta conscience que au salamandi de Kumubali. Mais aux ya rapide pour yo senga bato pardon pour yebisa bato que Michel Bakenda yo vous êtes envoûté na Satan. Michel Bakenda ngai nazala envoûté pour ngai non pe sa position to ndina mo pagano on ndina mo to na Nzambe. Mais yo vraiment to yemba sala ngabola mu Nzamba lola sala ngabola mu mokonzi pusa na pembeni yo muto yemba ngo Michel Bakenda. Mokonzango ezaka nde mokonzi ya oyo yo lakisaka ye bolumbu na yo tango yo fandaka tango bato bazalaka te mokonzi azaka ye moko quand monoko ezoyemba die de ta vie quand monoko ezoyebisa mwasi bébé attends s'il te plaît na otindelo video ya motaka na ngaka asikoyo Michel Bakenda bandeko boza pe wana na poto en tout cas tana loba makambo yo bino bozo encourager pe kaka za bandeko bozo encourager o bazolo ba Michel Bakenda mwana nzambe biso to satana de Michel Makemba akosa la boye Michel Makemba ngana masake no kombo na longol no Michel Bakenda na kena Michel Makemba lelo ozwa posa to kozwa lolendo ya kibomoto kota lo bato senga to secteur na senga pardon ba bana nzambe balimbisanga ko saka na bana nzambe te boza mwana satan. Mbote bande konyo suba otalanga partout na monde sika ndiko na bino oya fandi siko liboso na bino ya msi ya baza wana pona ko bebele makamu nyonso ezoleka effet social nyonso o ezoleka za malamu te na mboka oyo to kotelema yango même ndeko aza na États-Unis soki azosamba kamba yaki to kote kobina maboko na nga na kotelemela yango analyste politique to ko défendre ba effet nyonso ezoleka na social to société eza kitoko te to kotelemela yango yango na ngande kona bino yamse lelo na ye ko bebela likambo Michel Bakenda asengi pardon alobi bana nzambe olimbisa ye na ndenge omonaki bolumbu na ye aza na ye acteur pornographique te aza na ye pe musicien ya mokili te nde biso na bino tolobaka ezalaki kaka Abel Achou akabelaki mbongo yango wana se decidaki abwaka Abel Achou tout ça analyse bino na ngai oto otala na siko na TV JB amoni l'homme qui arrête le temps a mati na podium abandi ko bamba ye mbongo to yebi l'homme qui arrête le temps na lelo na éviter kombo na ekimi ngai jiba yemba l'homme qui arrête le temps a arrêté temps pour abanda ko bamba ka JB mbongo lelo Abel Achou tobina danse ya Eric Mandala tobina danse ya Abel Achou ndeko na biso Michel Bakenda mutaye makiamo ezaki inspiré par nkolo yeso apesa biso pe manabo moyi na éviter Michel Bakenda leki na TV lobi bolimbisanga na ndeko na bino eleki mikolo na komi kozwa telefone nanga kotombola ka kokitaka air nyonso bandeko balobi boye Michel Bakenda tango yo olongolaka ozolongola pantalon tango ozomata na mbetu osambeli te satan mutamvutaki yo te tango okoti na douche osukola satan mutamvutaki yo te po sukola toza sérieux tango yo omati na mbetu satan mutamvutaki yo to mata na mbetu Michel Bakenda tango yo obandi kolongola kaleson opa osala bapel la vidéo benga basi satan mutazwa envoûté yo te vous êtes conscient et puis avec toute ta conscience que au salamandi de Kumubali.
mais ozo ya rapide pour yo senga bato pardon pour yebisa bato que Michel Bakenda yo ozaki envoûté na Satan. Michel Bakenda ngai nazala envoûté pour ngai non pe sa position to ndike na mo pagano on na moto na Nzambe mais yo vraiment to yemba sala ngabola mu Nzamba lola sala ngabola mu mokonzi pusa na pembeni yo moto yemba ngo Michel Bakenda mokonzi ngo ezaka nde mokonzi ya oyo yo lakisaka ye ba bolumbu na yo tango yo fanda ka tango bato bazalaka te mokonzi azaka ye moko. Dieu de ta vie yango eza Dieu wapi Dieu ya lolo biso to sambelaka Nzambo asali kolona si asala mbisi na mai apesa opema nde yo yembaka Dieu de ta vie. Quand mon oiseau est Dieu de ta vie, quand mon oiseau est moi si bébé attends s'il te plaît non tu ne le vidéo mon taka na nga siko. Michel Bakenda. Bande ko bozape wana na poto en tout cas tant lo makambo yo bino besoin encourager pe ka kezana bande ko besoin encourager o bazolo ba Michel Bakenda mwana Nzambe biso to satané te Michel Makemba ako sala boye Michel Makemba ngana masake no kombo na longol non Michel Bakenda na kena Michel Makemba. C'est pas sérieux. Mumbu nankolo Michel Bakenda. Il s'est dit mumbu nankolo. Nganza mwa kanga likolo so na kosi Nzamba pinyo nga natika lo sepena Michel Bakenda te. Amutu Nzamba sali. Musique inetika lo convaincre ngate et puis natika la ko sambia na butu ta vana la to na ba retraite to na ba adoration nga na ye manzembo Michel Bakenda. Po na yeba ki ezala boye. Mike Alambai, Michel Bakenda, Moïse Mbiye na yeba tanzemo na ba monter par rapport à Nzemba pa de Ningondi. Les lieux reçoit posa to reçoit le lendo ya kibomoto kota lo bato senga to secteur na senga pardon ba na Nzambe ba limbisanga ko saka na ba na Nzambe te po za mona Satan ko komisa ba na Nzambe ba ninga na hote papa mutu na mtana rana ya vie ba na Nzambe ba lo kwa ba na roi ya monde yo zabe mwana ya chef coutumier ya monde o za Satan. On doit être sérieux, Michel Bakenda. Les autres senga pardon, pardon parce que vidéo bimi yo comme c'est Eric Mandala na beda chevaux wa kabelo $2500. T'as la Sony pour ça qui mal entouré, même place aux oyemba, même place ba to filmer ou même place ba une vidéo ba publier. C'est on a publié vidéo, ton frère on a publié vidéo, Nzamba pa mbolo sikaza. Abaksa inane nanga. Alongola yengwe pa nanga bakisela yo. Pour nous révéler des choses cachées comme ça. Cela veut dire, tant que Kofi Lobaka, ce qui Mike Alamba a continué, on a fait un côté à l'eau. Bon, douta Kofi Lobaka, point nini, Kofi Nani Mumbu dans Colote, Mike Alamba est la réserve de l'éternel, n'est-ce camarade la réserve de l'éternel. T'as l'élo. Tout peut ça Kofi raison, on a un look en vie, on a mon pas au mon continent, Lukana Yeba. Pourquoi Kofi Olomide a loba sur Mike Alamba ya kotilo la yebe fakota lola et le qu'on a tiré le kelanga depuis le loba mon peuple pris par manque de connaissances na lingana approfondir connaissance on a connaissance ni Bible lobela ndenge fona luka pena yeba pourquoi Kofi Aloba ka soki Mike Alamba ya kotilo la yebe fakota lola c'est que bazana mabe ndenge moko c'est que amona mabe moko boy oyo andima kiteke Mike Alamba ya koki osala ngo Mike Alamba la sala ngo. Exemple, Kofi s'est retrouvé peut-être Liboso et Lucifer à sa grande surprise à Moni Mike Alamba il peut mener à Lucifer. Et ça qu'analyse na sali. Après lelo Michel Bakenda le banabiso to limbisa ye. Michel Bakenda to limbisa o. Ngana limbisi yo. Oza mutu Nzamba sala. Mais ba vidéo oyo sala avant zéro yo a publié ya bolumbu na yo. Ba escroquero yo sala ya kokosaka basi ya kobisa monga na lingi yo za mwasi kitoko to lakana ba video to biso to monate banda ko senga biso non pardon na ba video wana o biso to monate. On doit être sérieux Michel. Tout le bel kamba mboka tel kamba kolbat tel kamba Nzambo sala cuivre na diamant Nzambo apesa ba to souffle. Michel Bakenda soko banga biso te banga ta Nzamba alikolo. Oui, moi si oyo aza consciente que azo tromper mobali na ye. So azo tromper à chaque fois que na ko tromper mobali, a ko tromper mobali non abala ye légitimement en do ka passer na motema. Ye moko na kata motema ba ah na tromper mobali nanga. Michel Bakenda tango yo trompa ka Nzambe. À chaque fois yo so idée o trompa ka Nzambe o tindela ka biso ba vidéo ya osaka makamona et puis ozui audacité. Il fallait rester silencieux. Et là, quand vous savez, Sony Nabino, Ezala Yo, Ezala Mike, Ezala Moïse, vous restez pas silencieux.
restez silencieux. Et puis, tu savais, très prophétique, hein? Un bande de couteau analyser ma cambo. Et ça c'est un mot trop prophétique. Tant on va tombo kia wae tozuio. Balu va tombo kia wae tozui Mike. Balu va tombo kia wae tozui Herman Kasongo. Balu va tombo kia tozui fait la biso souve bina da majibe. Balu va tombo kia tozui fait de compte leader na bino makambo nzambe Moïse Mbi. Balu va tombo kia wa so ba ka ba kongole va tombo kia wa on n'allait pas peut-être comprendre. Pour dire que ça qui est lourd prophétique. Bandeko bolande la kabasi na bandeko très bien. Boye mbaka banzembo na bango na ba sentiment parce que ba côté ça donne la vocation ya ténèbres. Ngana oye bisabino sikoyo. Boza la oyoki mwana na yo ngai nazaki lobe pa na biso na yo ki bandeko na basi bana tele banzemba Moïse Mbi e bandaka ba obundisa ngai suka ngani na longi. Na nzembo ya ndeko wana trina wa loba alobi place mora lobi eloko bat bakufelaka nzamba ndimi achango kati nanga eloko bat bakufelaka Moïse Mbi nzamba linyazwa Moïse Mbi apesa yesiko efaka bala yote. On doit être sérieux. Bandé moi na si premier bandé moi na nyo sur Moïse Mbi la téléphone bandeko na ngabi il faut plus jamais boyo kango. C'est trop démoniaque. Babolingo ndanga makamebele. Eza ndanga mona ni Michel Bakenda. Ozo sambela awa ozo ebisa biso nzambe salanga bolamu le Dieu de ma vie. Dieu de ta vie yango ayebisa ki osela biso ba film pornographique, au jeu acteur principal, o la biso bolumbu na yo. Ata Sonia la biso bolumbu na yo te bolumbu Sonia rozwa bolumbu na téléphone au tinde la moto to osola na moto na bolumbu. Mais pose-toi des questions, est-ce que ça piège te déontologie ya déontologie na bino ya ki artiste ozana ngote, ça fait partie. Et quoi ça fait mutazo piéger ozo ebate. Parce que tant yo bo solanai na mon non vidéo note mais na monika ka ba photo na yo nyonso je vis que ba photo na yo cela veut dire c'est on a non ça va capturer écran sans le savoir. Tout ça sérieux mon cher ami, mon ami, mon frère ami, mon cher ami, mon ami, mon frère ami congolais. Restons congolais, soyons sérieux. Et ça quand analyse bandeko ba ofinga ngaba oloba non take basali na nzambe trop pour nini parce que bangonde baza na possibilité ya kotinda biso to kota lola. Soki lelo oyo to mona na mutakala ya papa Wemba te, to mona mutakala ya Koffi Olomide te, to mona mutakala ya Wera te. To mona ya ba papa le roi tabule te ya banzinzi oya vena biso kin kestere meneya pe ya sonam ba papa na biso tabule ba pe ba beti musique na biso yo meilleur musicien africain misi ba banzembo ebele. Koffi Olomide leader de Seni 4 nani trophée na disque moko azo ba kora et salamate et puis ba kora na tilo ba misi ba osaka ba succès ba na ngote. To mona mutakala Koffi te to yo kaka Koffi za ne tolomo mais to mona ngote. Donc, si vous avez dit, moi, je mena Koffi. Des jours où banga, ah, Koffi m'a plein, ah, mena Koffi. Biso tout ça, on va se monter au col. Mais tout si quand on a montakala papa wana te, en dehors de sa vie artistique, en dehors de sa vie professionnelle, à sa papa, il a fait de son mieux pour se faire respecter. Papa yo legi Koffi na koluka basi. Moïse Mbi yo za mboka wana place musuba yebi yo pété na Michel Bakenda na batam Moïse Mbi ekutu makamno na lobati Michel Bakenda o elongino na tinga ku na utu onka mikolo nzamba limisanga anze mona yo kaka mengai na sepela na ote et puis na binze monoka mikolo yo elongina yo na ngoni onka mikolo dernièrement na to kuta na super je crois o mata nga na ok terminus to kanga mai na volant yo kanga na ngambu ngabe na ngambu koto yo na embouteillage na tali na ngambu ne na na volant na moni Michel Bakenda ota monelo mono ko atundra mbali bosola mono ne mutaza pe na Michel Bakenda. Nana oyeba ote siko yo mukondo zana boye c'est succès ya mukie o epeso to tika ba musicien mokili ba boka nzambe mais biso to tika ko boaka ka ba musicien ya mokili oko Michel nani Abedachou aza muntu Eric Mandala baza bato non devoir bon ba respect makasi. Mais pas on zali kendo beta Abedachou to Eric Mandala matolo na ndenge na yo ebisa bango na za artiste na muntu na bino na okela na mito boka belanga ta mo 5000 Abedachou na Eric Mandala boka be 5000 rien à voir ezambonga mukie.
Est-ce que yo fa ko tombo la micro pour biso tobina danse à Bedachou tobina danse à Bedachou to ezalo ko biso to zana ka église to emba akumbama Yesu akumbama ka rakatata ta tobina danse à Bedachou tobina non c'est pas sérieux. Pourquoi tu t'excuses? Na français balobi celui qui s'excuse s'accuse. Vous savez, tout le monde a sepelé dans le silence, il y a papi mboma. Après, et tout le monde a eu monana, na sepelé dans le silence na ye. Atikala kimio jusqu'à ce que aloba et l'eau monte dans le coin ici là. Vous devez rester silencieux. Tu passes à la télé pour nous dire que Nzamba limbisa yo. Luka Nzambe na yo na nkuku oyo bandaka na ye tango bandaka oye mola ta pantalon ya bien te, babodi ya bien te tango wana Nzamba eba owane ko senga Nzamba sala ongolu. Dieu de ta vie sala ongolu. Luka ye. C'est pas quelque chose de responsable. En tout cas, Michel Bakenda pour biso la possibilité de la TVT aussi ma microté ya osa banalise pour ça banalise c'est là banalise à comprendre que mutakala na ye oya monisa avant pas bandiko. Oh attention comme on a la saison hein. Nécessairement les amis saison 1, tu la saison 2, toi la saison 3. Et man baba on man ralenti. Malembe. Attention pour yo comme bongo. Mon ami Herman évitez pas partout hein. Partout zwana eza kitoroté ya ozora basi mibale mbali moko kosala moté ya kitoroté et puis ce aujourd'hui moi si comme la whisky trop tenir sur la vodka wana c'est pas responsable zala autoritaire le kola mbeto pour mobali muta dirigeant nda mobali muta dirigeant mbeto kokela mibali basi mibale te yo ana sexe moko nzamba sala na sexe moko oluka basi mibale poani o chama mndeni moko liboso moko na sima et koti ekyo ebimi na wa sima ki koti sukuna non. Tout ça va responsable. Merci beaucoup nous bandons sur Batali Bisso. Mandi ko na bino yams. Tout ça va analyse. Et puis non le baisou comme MG30. MG30. Angana bosana. Yo yembeli biso banzembo mo awa molaso je crois. Molaso olata robia pasu la banda likoloti awa etikale kande ni dité no imonana. Yo comprends que tu beto kara parce que tu comprends que Eliane siko ndi mutana dossier na azana dossier na pasteur mbi. Yo zo ya obete la biso masolo au mana 4 pasteurs tango bande osaki osana na mokili lelo oyo o comprendre que elo mozo mata na mutema mama bomba yango kufa na yango na mutema. Bomba yango kufa na yango na mutema tonga pasteur wana otanga pasteur Moïse Mbiye pasteur Michel frère Michel Bakendo yeba musique ya Nzambe na frère o mususu nani Mike Alambai na mutu mususu lobaki ana bomba yango na mutema c'est pas important ko la biso ko ba chantage wana ti ça vaut pas la peine ça vaut pas la peine. Oui, ça veut dire que obimaki na bango Nzamba oyibiso elo mo venu na mutema il faut ka oloba loba na yo est un impact te yango ngana peso conseil tika ça vaut pas la peine. Au sein na bango ekobo na ndenge na yo osilisi yo na bango okomo luka biso sikoyo po yebisa biso bato babenga biso ba MG30 bongo na moteke mo MG30 bazolo ba solo ozolo ba solo mais pour nous le bango c'est bo sala raté et va y tant mon frère Moïse Mbi ya benga ki lelo bo sali bolingo na bino na tongo bo si sali ba besoin bo kidisa ni ba kaleson bino na bino na poka obengi biso obinde to za awa na moto sa bol na moto mona bolumba pasteur moto na Nzambe na kokite na moni na charge ya église wana cité Bethel et côté pa nanga en tout cas bo luka bo lobela ngai to linga to lobango. Tu es resté silencieuse 6 mois, une année après, 2 ans, où il y a des personnes qui ont mana Moïse, mana Michel Bakendo, mana Mike Alambai. Pour nous, pour nous, pour nous, ça la sikoyo, rage à mutakalisation. Plus de 143, 089, 59, 38, 38, 3. Sans information, au Loba, mais j'ai 30 mois, je suis là pour défendre que des femmes et puis pour défendre bateau, cause à la contre bateau, on va promouvoir les anti-valeurs. J'aime trop les femmes, on va défendre plus basi. Na utiko lukana beta ndeko mobu apanda beta moste nanzila. Na kola ki nepsi zamba suka. Alinga beta moste mbata na kangi lobo na biko meka insulté. Pour mutwaza la ifo mama zala. Je fais que défendre des femmes. Mais j'ai 30. Tika marambouani lika. So dans la vidéo, on a Mike Alambai. Tine la ngambo.
ngam na oloba na yo na confirmer et puis na ko efasa ya Moïse Mbili tindelanga ya Michel Bakenda kubuka na tindelanga au lieu wana ko saila rabiso ba chantage ya ernyos na munia mutala nanyo na munia mutala nanyo tika makambo wana nzamba batala biso soki tozongi soki toprofite tokoloba ti boko tika pour comprendre que bosa mapi akwa bozana nga na attaque nga na Roger Bakate o nazaka mokena lobi na simbi Bible je te salis de loin mon vieux place aux alliés na pesi bato nyonso baotala biso mbote na monde entier na pesi bino nyonso mbote nzamba batela biso Gemidor TV abonnez-vous ici parce que mikolo na oloba mingi awa mikolo nyonso na oloba mingi awa nako tokati na dernier souffle la nga pona défendre mboka oyo pona défendre ba valeur ya mboka o Congo ti na ko toka na mutoki na nga nyonso aussi le ibma li souté pona mboka Congo je le ferai. Merci beaucoup.